sima, toko binana sima, dansa bamba na sima. Beti da beti, ganzo bezoni, ni eno. Oh no. There's a pretty Yango. Azwaki emunu ya mama munu ya muma monambwa mafuila ya kumbundwe mama monambwa mafuila ya kumbundwe emunu ya bloqué kumpaya mais ma pipo po bimaka na image à Clinton hein. Oui, quand on doit taler aux hommes, maman Bill Clinton, ils ont nango, bima na caché dans mon téléphone. On a biso, mais nalanda ba interview dans mingi na la télévision. Apparemment, boy rappé Bercy hein. On n'y m'a été. Non. Ma pipo to beta no ma solo muké. N'abi que succès est belé. Succès est belé pour mes até ma pipo. Mais c'est qu'on a retourné. Soit il est le lot président Moro orchestre a sollicité ma pipo. Abi ma pipo yaka. Oyemba tout ça to boire un album nangai moro quelconque ma pipo na la question moro yo po yeba ni mbala mo bosi meki ça makasi hein. Voilà donc tout le monde est d'accord à travers cette émission Ma Solo. Le lot est chaud. Lelo toza kozwa ma pipo yeyo toza ko comprendre te ma pipo na moto ma pipo longo na bakar ma pipo komi na moto ma pipo eza nini donc nera na ebisa bino bana poto bana partout Pamela Chocolat za on a pour nous faire que ça la bino plaisir je suis là pour faire plaisir et aujourd'hui nalobi la R de Congo Info c'est les Cléboa ces angadi balobara ke royi banyo so la mutute bozako yi bana la mutu le Cléboa c'est ces angadi le nom là ça vient de ces angadi alors ma pipo bozako kita na bi que le logo ça la plaisir na bana ya Congo bana ya poto bana mokili mobimba à travers cette émission Ma Solo toko ya mama pipo bozomona ma pipo yeyo ba ke ma pipo yeyo ma pipo zo kita to solo to beta Ma Solo po bana poto bana Angola bana Afrique du Sud donc bana sentiment comme on a ma pipo ma pipo mais ça n'est ni na ba bande boso ki ba nini ça c'est la dernière manière de s'exprimer, la dernière manière d'être en l'an 2015, c'est comme ça. Pour le moment on m'appelle machine de l'ambiance. Ma pipo, pour les lobabing en machine de l'ambiance, ça veut dire que c'est la dernière manière de critiquer, de faire des trucs à l'an 2015, c'est comme ça. Yes I. Boom! Ma pipo, one Babylon Abiyachi. Yeyo soda. Mais ma pipo, obi qu'elle le lot, bana Angola, bana Afrique du Sud, autre bana Nabiso partout. La R de Congo Info, tout le monde est d'accord de ces angadi. Cléboa, balobi maele uta na Cléboa, uta na ces angadi. Comment on les a besoin, bana site besoin de détourner na maele ya mutu. En tout cas, ils ont ça l'antima. Ils ont ça l'antima, ils ont ça la passi. En tout cas, ils ont ma pipo, bana poto bazola na biso. Ils ont nini 2015 en autocoti, 2014, ils ont nini au salaki album mais ils nini c'est pas ça qui comment tozonga là nous na masolo il y a 2014 et bongo ils ont nini 2014 les gars non l'an 2014 mais les cas qui bien et les cas mais bien dans les bons ça veut dire que bazwa qui da kumpaya binisa qui monde entier. Si on a l'an 2015, ça veut dire que le local a déjà préparation il y a l'Ifonden d'avant. Ça veut dire que Kalamingite, on voit déjà morceau na bango l'Ifonden. Ça veut dire que Banapoto, non c'est toujours soutien. Un artiste na bino na bundela rabino. Ça veut dire que nous avons combattu l'animation à RDC, ma pipo. Taka même bapé sanga kraka. Ça veut dire que c'est un faut soutenir un trou. Yo ma people. Hey. Mais si là c'est de faux, c'est One Babylon Abiyachi YouTube Bombo Clack. Boom. Ma people. Yo soda na bino, combattant na bino, ako bundela bino pour l'animation Congo. Yo soda. Mais ma people pour bima na image à Clinton hein. Oui, quand on doit taler aux hommes na maman Bill Clinton, ils arani nango, bima na caché na monte pas. Wana Zanzambe. Monseigneur Dangwe Azan Zambe. Azaman Zambe animation à RDC.
Vous comprenez? Place à Sali vraiment dans l'ongoli côté. Vous comprenez? Na bafani tout ya Monseigneur Dangwe. Ba yebaki ngana za mwana ya moko ya Monseigneur Dangwe. Ma people. Pozo bimisa imagine makasi. Obi kaso mtatali opena bo. Papa yaza papa za kon. Ya animation ya RDC. Mutarobo yango azati. Na ndenge ya system. Ah toza na kati ya vima ya yumu na kaki siko eza isika moko ya GT. Vous comprenez? Ah eza isika moko boye. Il faut zala kaka guerrier pour ya isika oyo. Mon bayambi ma people bazoganga ma people yeyo. Mais oza mabele. Toi na kati ya Sandoa, vous comprenez? GT, vous comprenez? Toi toi na kati ya Farage, vous comprenez? Na kati ya mitraille, toi vraiment na kati ya bana mitraille, GT na ndenga système ndenga la kaka. GT. Ma people siko yo 2014 obimisaki monwe ça m'a plaisir na bana potoko bana partout bazona na biso. Et ça la bango pe bien aux zones ça bon. Bazwa ki emunu ya mama munu ya muma monambwa mafuila ya kumbundwe mama monambwa mafuila ya kumbundwe emunu ya bloqué kumpanya Baya ozoka yo moka bafani bako yemba ayi ma people silasia yeyo soda mais ma people a na succès na yo na succès na yo wana to boya ngote mais ma people tozo beta masolo lelo parce que bana batu bazona na biso bazé belé donc to na R2 Congo Info tout le monde est d'accord clé boa balobi mayele boroyi baté bozo détourner site bozo détourner na mayela bato so salantima ma people bazona na biso mais nalanda ba interview no mingi na ba télévision apparemment boy rapé Bercy on ni maraye non on ni bon ni maraye na kati ozone di mame na moi système ozo boy rara mais na kati na moi système ozone moi je suis différent. Ça veut dire que la musique est différente de la musique à Salara. Ça veut dire moi je fais route raga animation. Ça veut dire que animation est en akati, ragamophile est en akati. Ça veut dire que ça jeté. Ça veut dire que ma people aza mutu abima ye moko. Soko comparer ngana bateau, il faut comparer ngana bateau babima bango moko. Ngana bimanga moko sans orchestre, sans mutu fulangai, ça veut dire na yaka kambala mon imposa. Ma people nazomba mona kraka. Eza jeté. Vous comprenez? Eza makambo ya système. Ma people. Yeah, silasia. Yeyo. Mais si on répond à la question té. Si on a comparé, il faut comparer na banani. Parce que mais Mouto yo zone di Clinton, ma people, il y a outa na maison mère. Abima ye morote Bill Clinton. O zolo ba ozo statut na. Na loba, muna ngai ko tsaka ba Monseigneur Dangweti. Koko tsaba Clinton, j'étais faut ko tsaka bato ça na bango ba génération moko. Parce que Bill abeta ba Zénith, abeta ba double Zénith, tu comprends? Ils en animateur moko te na RD abeta double Zénith. Vous comprenez? Ils en animateur moko ta sala makambo Clinton cha sala. Apa ngai yonde na zoya. Bana mikili na zoya na Paris, vous comprenez? Ya Titi Tango fort, vous comprenez? Bana no so Paris, vous comprenez? Na Bosanité Fabrice Kabubuku, vous comprenez? Na Bosanité na Ndombolilo, na makambo nyonso go sala pona ma people. Ndombolilo, ça veut dire que merci beaucoup. Vous comprenez? Un coup de flamme, boum, ma people. J'étais. Mais c'est quoi yo boki ki fwendene to yoki to ka Bercy boirango. Ozozo ba krina mozo boya ki fwendene ya boka ki fwendene yo eza krina nga. Vous comprenez? Li fwendene na boki na anglais, na boki na portugais, vous comprenez? Na boki na balangue belé na li fwendene. Et ça j'étais, vous comprenez? Mais ça y a exactement ça y a nani poto qui bersa boire qui papi qui fondende yo pe sous li fondende o kande na boire kate sorry baby sorry mommy I love you I like you a beautiful baby oh no ogenena ono otugu she filia di fondende kalamboga she filia di fondende vashungora she filia di fondende sada ipotoke di fondende mama hey magumole maguma dadwe ozoka malabiso
J'étais, ma people, ya soda, ya soda la bino yo. Vous comprenez quoi ça bino soda la bino yo j'étais. Minga ko boire réate pour ba. Eza ya nani? Tozo beza ya nani fonde neza. Eza ngai yo ko mona kama. Ya zongone. Fondango ba fe nanga ba ko mbuma banini ba ko défendre mabele na ko biso j'étais. Ma people, ondoki. La 2015 boko sentir. Ma people ça on mindima trop. Oh ma belle non bandi. Mais est-ce que ça c'est on belle. On monte la musique à la bité tout ça les missions mana ma belle. Au mona batu ko beta dame, au comprendre ba fe nanga ba ko chaye na bango lelo ya dimanche, au comprendre mais na bité na c'est plus ça ba vie lelo, na ya vraiment na s'exprimer na carte ya mitraille. J'étais. Tant ko biso j'étais. Au mitraille ah. Oh ma people, soda na bino yeyo. Bana mikili na kolela ka soutien li fondé ne go bima beauté faut bima na ba itin vous comprendre faut bima na ba itin vous comprendre ça veut dire que li fondé ne faut te comme vraiment na net parce que si toi ça la musique yo lelo vous comprendre toi zo l'arrêter mais toi zo succès belé vous comprendre la réalité tika na yo nini déjà na cinéma vous comprendre na tika ndenge ni de na kota na sawana vous comprendre. Et c'est un faut soutenir ngai. Vous comprenez? Ça veut dire que j'étais dans quoi bisao. Makambo c'est un faut soutenir ngai. Bana mitraille ba soutenir ngai. So ngoke mission na yaka awa. Vous comprenez? Basang silanga la na fouti transport. Na tie essence na moto na nga oyo. Na ke. Je na moto so ndenge nini. Eza ni na ma people. En tout cas, c'est ma people. Là c'est ma poupo. J'étais. Vous comprenez? On désabonne Hollande bango partout. Vous comprenez? Natambola ba mituka dega ba yebi. Yo lo obila rezate succès belé mais bakar otambola ba mituka ndenge nini. So natambola ba mituka yo yebi ma musique ngo ndenge yalaka. Vie na biso ana mukie famille kutukolo bate, vous comprenez? Mituka na parler outi parler moni parking, vous comprenez? Mais siko faut ma pipo à côté ça na pas na ye. Vous comprenez? Yango moni mbonga musique yango na paye moto, vous comprenez? La mission j'étais na mama. Difondande mama. Yes I, my people, j'étais. Mais c'est quoi ma people to beta no ma solo muke. Nabi que succès est belé. Succès est belé pour mes até ma people. Mais c'est quoi naza retourne so yineti lelo président moro orchestre a sollicité ma people. Abi ma people yaka oyemba tout ça to boire na album nangai moro quelconque. Au salon on peut featuring. Est-ce que c'est ba solliciter on peut déjà moi une fois. Ouais, ba solliciter. Na ko lo bango boité. Président Caro ya orchestre. Orchestre c'est belé va solliciter ngame. Là on a osenga. Neti bana. Na tu bona bi ke président wa ranson so kwa benyo la osenga en pesa. Ngala musicien le ngete. Avant na ya faut mukie kota na poche. Vous comprenez? Naza siri na talent na ngai na betaka déjà mukile yo kakanga. Vous comprenez? J'étais na minitio na Paris boyo ka Kabelo. Vous comprenez? Kabelo sule. Kabelo na minitio j'étais. Chera yangi libala, agomi go reve Kabelo. Chera yangi libala, agomi go reve Kabelo. Dalenga na mwane yo Kabelo. Dale biso que j'étais. Vimbe tolo edenda pusa kuna. Na biso j'étais. Oh ma people na créé yaka na sala ka biloko e boujaka monde. Cité yo balobi que yaka o boire un album moko boy. Non, faut pas changalar. Boire na yo. Na boire na ngai. Pourquoi baneka na orchestre teneti baneka mususu o bandi pe orchestre moko boy quelqu'un ka problème. Orchestre nini ba respectera biso te ba animateur. Ba chaka biso na place na biso te. Na ko biso na ba ya tout ba sali ba travail na bango lelo bien. Surtout ni bango salaire na bango ezate. Ça veut dire que j'étais, ça veut dire que ba sala ba ventir. Vous comprenez? Lelo li fondé ne rebimete comme na Haïti. Vous comprenez? Dans la flier, dans Sassen. Vous comprenez? Dans Sokoda, ça veut dire que yangwa na de musique biso to luka. So totali lelo ba nigérien. Akobi misaka singen moko, akomi millionnaire. Vous comprenez? Pourquoi pas biso na Congo? Ngana obundisa na abundisa ba pecho na mike. Ba Davido wana ba nani ba Arafat na bundisa ka ba ona kini. Pour so totali lelo na kini ba oyo ka bango.
mais ngana yeli bango système lifondende na yeli bango système kumpaya andula war na andula war de zuite mokenda mata du comprendre nini po binisa ki bana mata to mona ki ba image mais to moni que ozu na hote ba pesa bango iso tana ebiso za ba faute na bino ba chroniqueur mboko ça veut dire que soki mutu ayi apesi mbongo vous comprenez ndula war na lobaki non faut ba chango système que ba chema numéro ya mutu na mutu public est voté. Vous comprenez? Bino moko bo vandaki na bareno na bino botaleki mutu apesa ki bino mbongo yiwana bobimisi sikonga na salani ezaki triqué vous comprenez pour la yo ma pipo mérite qu'il fallait ozo trophée ezanga na mérite qu'il fallait ozo trophée wana parce que révélation de l'année zanga na bimsi pa ya kumpaya bana tu babini vous comprenez munwe ozoka bana ozoka mwana otapite na foi j'étais eza makamba makila. Vous comprenez? Oh, maman. Iyelelenge kwama ikulufidi sangangi nankanda ununga lukwisa dongole mazama kafiluta kama kwani brum fanya bombe lelele fanya bombe bloqué mama papa yeah my people Silas de Foz ya Titi tango fort Macdog na London Titi je vous dis que j'étais YouTube bombo crack brum. Voilà donc toza kokoba toujours na ma pipo yeyo bozo komona talent eza makasi ma pipo le babi maye moro ndeke donc alobi po muto azoye abuaka na biko na ba poto na ba musape bazali talent eza makasi donc deux fois te mbongo na yo kaka donc so oza ma solo na yo pas ma pipo à boire naie à que Freddy Malé tous ensemble Freddy Malé Gino c'est le London noir nakatia poto donc bosé belé au soutenir pas ménage chez la maman Emilie Nzemba maman Likelemba on continue toujours à travers cette émission mais ma pipozo que les notes aussi cité on dit que ma pipoza mystique on a une stratégie hein merci vous comprenez krakango vous comprenez nakanga bango vous comprenez j'étais oh ma pipo bi que na suka na otike la micro au boire bako ça la plaisir na bana poto teme ça la bango ça la bango bilo nga mususu nanu na flia ngote na basasem na basukuda mambebele ça veut dire que jamais na ko boire soutro vous comprenez oh ma pipo au ça biso comme bilan en 2014 ndenge le kaki pour bana poto ba na biso bana besoin na yo ba yo kayo et ça rappelle moi bien au ça biso moi bilan tout à l'heure on appelle ça au micro au boire ma pipo ka ndenge za la mais là la question oh nangina tout na ma pipo so ki lelo za ki bossa la featuring na papa na yo lobby aza icône ya ba animateur Bill Clinton on ça là pourquoi pas na ça la featuring na vie ça veut dire que ba concert me souvia betanakin ça veut dire que ben saranga na kendara na panzaka lokola betaki abetaki na Sainte-Thérèse na zalaki wana ça veut dire que na panzaki ça veut dire que pourquoi pas Monseigneur d'Angwaza papa. Ça veut dire qu'à Baxelenga nga suba pouvoir mususu. Vous comprenez na motel fikin na ndule mo wa betakwana dans la kwana. Ça veut dire que j'étais oh ma people. Tana ebisako animateur fo ba langue na bango. Ngana ebikolo baki Congo makasi. Vous comprenez? Parce que ça Mukongo. Parce que na Mukongo ça veut dire que ça j'étais oh ma people. Vous comprenez bana luntikulu kina lomba dizende kwedi kufa kundidite. Brum yeyo hey fire bombe. Lelele, walelele, mama, iyelele kwama, ikulufidi zanga inaganda. Clip lango kala mingi te bana mikili bozongo na YouTube na ndinga system. Merci beaucoup. Voilà donc Julie Weston Tumba na kati à Londres. Julie Weston Tumba na kati à Londres na bi que mokonzi ya ba maman na Toulouse. Maman dona mokonzi ya maman là c'est de la part de Freddy Malé. Tous ensemble, on moni pasteur Thomas, sur au moni pasteur Thomas, au moni Freddy Malé. Donc, on peut donc deux fois les vrais amis. Alors, Gino c'est le London noir. Tout ça, Coco va toujours na ma pipo toko na suka émission Oyo. Ma solo, nabi que les clés boa ces angadi, na lobi boko iba boko détourner site, boko détourner na maé la moto. Les clés boa ezali ces angadi parce que comme on est outane na ye na maé na ye.
Ezo Salantima, Ezo Salantima, dans mon Gentamicine, le général, le chef d'état-major. Abi Pamela, Ezo Salantima, na bino bateau, bozako détourner bateau de très très hauts voleurs. Non, le baming était le parce que dans le baki trop, na émission et les kaki. Alors ma pipe tout à l'heure, on a sorti que leur micro, au salara, parce que tu comme na souka émission, ils ont juste quoi pour on peut ça bana, copé c'est lengi na bana poto bazona na biso bana Angola, na moni grévi fouti la lié, bozo la mboa na kata Angola. Na moni en Afrique du Sud bozé belé bolbara pamela cheko la bora biso en tout cas na bora bino félé mais bateau naza ko bora on ba vrai ya pamela cheko la mama Emily Nzemba mama Likelemba ma pipo nazo pesa au micro na si ma caméra na moni Alain Gonzo ozo ça la plaisir na bana poto bana partout bazola na biso balingi ba yo kama pipo yeyo po obika mingi faut ba yo kayo po ko lo ba pe trop ba lo sala rien il faut boire rapena pour ça ba ngai ndeve na roskam kavalo baka petit na ma pipo faut boire ndenge ve na tati bola lobaka ma pipo faut boire kaka na bosante ve na Claude Ngoto vie petit na oye yo ma pipo mais ma pipo na la question moko yo po yebani mbala mo bosimbe ki sa makasi non eza makambo ya vitesse mbala moko bimi mbala moko ma pipo eza ni non vitesse à G geni ma pipo na eza nanu momo boye musique baluka na ba dictionnaire ba redécouvrir ma pipo vous comprenez ma pipo la tinine ezaka jafo ma pipo ça veut dire que Dieu pour mon peuple comme bon nga yangwana ma pipo eza nzambe ngana nzambe Dieu pour mon peuple asila ça na bo sanité Simit Faustino vous comprenez na bo sanité Marley Faustino vous comprenez na Jubek na nenga système ndenge ya la kaka yeyo ma pipo petit à petit nous on fait son ni varoiva même ma pipo na pesa au micro la pesa au micro pesa elengi toujours quand ezala nga la tiki bino na bi ko to kutana to sala babi Pamela Chocolat de retour en force puissance et amakasi mda robo ya ngwazalité ma pipo na pesa au micro o pesa elengi quand ezala wa mama Binding Goman to binding Mama kumbinding Mama hey c'est là ça de force minana kwa birmani vous comprenez to litofu la gali fondende batu baba babina ngaka na bosanité basi kamina maître Gilles na bosanité basi kamina maître Gilles sorry baby sorry mommy I love you, I like you. A beautiful baby, oh no, genena, oh no, tugu, oh genena, oh no, tugu, oh genena, oh no, tugu, oh genena, oh no, tugu. She filia, di fondende kalamboga. She filia, di fondende vashumbola. Toke, di fondende mama. Magumole, maguma dadwe. Nani kunsa disagwama. Yigina gwame Bouche Mama ni fondende Mama nabizo lele mama na allez bloqué brum fondende mama ya munwe yango toke ya munwe ya mama munwe ya mama nambwa mafuila ya yangu mbundwe boke mama nambwa mafuila ya yangu mbundwe edile ya bloqué kupaya ah merci beaucoup bana mikili ma pipo soda bena ya kave ozo bunela mabele Kwenti Gwemba yebi ngoto bumbo selema makala ba ma pipo soda jeune mora solara bien to sepene pe na café tu tora he munwe ya no musana ngate ponga na nga mutaba GDG ma pipo coup de chapeau to sepeli l'idée na bisomo ma pipo do tinaka bana mike ba ma pipo tant biso beto bi malaka to yeba ma pipo c'est que ça de bien longonia café et fula biso pe baraka to fula artiste na biso
tolingaka mingi makasi. Donc il y a pena des fois à l'équipe tout l'animateur. Donc azamona kasavubu ayebi ebele. Donc mutaleki azata sana conquérante. Azata na conquérant morote. Donc il y a pena za mutu na biso, moi na biso kasavubu, masa na biso. En tout cas, nzamba repese le boko mambebele akende musika, merci. Bien, c'est bien to moni ma pipo, to sepeli po bisope to ana besoin ya zwa po bisope. To zwa pe na sima na ye. Yangwana to féliciter Mitraille. To féliciter Mitraille, félicitations. Biso bana libende bien, bana libende bien ba pour la rater. To féliciter quand ma pipo na belela. Ndenga so belela. Azana katia belela. C'est que bien. Félicitations na ma pipo na batu bazo tambola na ye. Bien. Bon, tout le monde ma pipo donc sans frontière. Donc mon kili mobimba donc biga simine zandeba. Donc pour ma pipo donc to bina siko migolo ki fuendende. Donc to ya munu bosi wa yogi to bini. Mais ki fuendende to yoka yango peto sepela peto bina. Pour ma pipo sans frontière. Donc match est bien. Voilà, donc ma pipo yo azo kende donc comme na so na suka na pesa game micro boyoki bana cave bana mabele ya ma pipo ba to lo ba pona ma pipo donc ma pipo yo ma pipo to comme na so na suka déjà ma pipo azo kende yo na moto na e abia tamona na ba car tamona ba amer ba ml ba mituka danger ma pipo yo azo ngi na e na moto ma pipo za ko kende azolata masque na e to ebite masque ngo so rezani na sa lo baki déjà ma pipo qui seza makasi to ebite ki fuende na ndenge robeta so que za na ndenge nini donc Alain Gonzo, Freddy Malé tous ensemble hein. Voilà on a ma pipo za ko kende na e ma pipo za ko kende voilà donc tokutani donc on a vu pour pesa bino toujours elengi Alain Gonzo balobi boko iba mayele boza ko détourner batu ba site boza ko iba na mayela batu babi klebo we uti na seza ngade uti na mutu a mutu boza ko détourner yango bozo sona mayele boko iba na mayela mutu ezo sala ntima ezo sala pasi ezo sala ntima ma trop bo créer lo na bino bo créer le konabino o Pamela chocolat lobaka o Pamela chocolat ah toi na kati cave esika Mitraille bozomona mabenda wa donc papa na biso baza ko luka basa ma solo balobi bana ya Congo bana kin bavanda maboko kangate baluka na bango donc dimanche lelo ba oti ba prière bavandi bazo luka po ya moko pe sala rapé moi bien moi dimanche on est le sala te mozongi no na ma solo pona ko luka moi bibende madeso bana ka ndenge zalara donc ma pi pensa ke ina e biso to comme na suka naza ko lo bakara que boza ko détourner batu ba site ba traître boza ko détourner batu ba site boza ko détourner pe batu mamayele bo wana ezalaki ça vient de euti na mayele na makanisi na intelligence ya César Ngadi mais ça na tima kotala que batu baza ko détourner biso na comme na biso Clébo balobi la R2 Congo Info toujours soudé de traîtres vous allez périr en prison on est rosangate de traîtres vous allez périr pas mal raillé na so komona. Moi, colonel Roger, ma pinga toujours, la ville est tranquille, la ville est calme, même ça les a salama. Bateau wana, baza bateau moko faut pas périr na prison pour bisika na bango des akuna, bisika na bango za penande kuna. Voilà donc comme na souka émission yo, Freddy Malé, Guillaume Mouika 3 fois maître Freddy Kina, encore et toujours donc Pamela Chekola de retour, Baroko Kate puissant. Comme la souka émission donc merci beaucoup. Tokutani bongo la émission za kolanda bilingue ezali ba surprise ezali toujours car na émission yo ma solo et dans cette na site na biso la R2 Congo Info Clébo à suivre merci.